l'artiste le roi va Gesho wana Gesho pena plein d'esprit hein bien sûr là pena noko ba vie na biso na artiste msusu ba mon bata ba perte vous comprendre obenga ba vie na ba bata perte mais normalement pour éviter que ba vie na ba lekana un bon artiste soit pena conscient ya carrière et puis il y a pas ça visionnaire alors se positionner dans angle ya ba rando ya ba petite fierté to na rando ya bana basité mais de nature non ba bata ba flatterie ya solo ba beta maboko so boza sur place ba komisi grand prêtre avec collègue na bango mais bingo no grand prêtre au sali pe faire tirer bango pe ka ndeti ka ndenge ya lara so pesi mu kombani on a une très belle vie na sila muto va nae mo muto va nae belle vie papa bon on a solo pembe po beti okoti mwindu ngaye okoti mwindu papa qui t'a dit que Nathan o belle vie azaki na caché to caché azaki pas belle vie a betele belle vie maboko ta commissaire pe belle vie te ba commissaire esika yo keiti na mito akomo dembela ta msusu abakuki po komi na sila belle vie comme il faut. Ah oui, voilà, merci beaucoup na babonné na biso. Merci pour la confiance et fidélité au beau biso toujours. Ya Rosalana pour na kota la analyse na biso. Na ba partage vous partager, ba j'aime na bino, ba commentaire na bino zo sala biso toujours bien parce que donc on peut bien. L'esprit des prophètes est toujours là. Na système a pembe na pembe. Ngamu na ngana na moto aka ko sakola aka ko limbola. Quand le prophète a dit que Sakola, il y a que Limbola. Misgel. Merci beaucoup à Maman Dima, Maman Rafina Béton, et merci à mon vieux Honoré Mwanza Passeport Rouge. Merci beaucoup à mon vieux, merci pour la solo Salérangaï. Et qu'il n'est toujours qu'à bien. Netoyo Kanaki. Tu es les sous na système d'analyse na biso ko solo la ndenge to mesara toujours ko solo la nande ko nanga misgel poto ke nango toujours bien mingi kolobe ate ndena loba kaka yum to commenter o finga biso to tikata ye na ye kuna aiba ya le kai ne bolinga abondi mate bo polite voilà. Bonjour papa. Bonjour de Chris Chibangu antenne telemiboye parce que mobile ya pembe azapela ba locks cross mbia vanga voilà yera ben ngolo ya caméra aza musique donc changement ya ba prise zo salama awa na bilo tous ka BCB ça pesa nga ezo mona na quoi changement de vraiment merci na bato nyonso balinga nga Georges Shima na bino ye moko ka bozala nini tsa mboka o ya ngola banene quoi c'est-à-dire faits sociaux botala ngape misu mingi mikolo awa po mikolo na pena pa mosako lishako TV makambwa mosako lishako na ebiso ebisinga bi chaque fois zo benga nga ya komaka élongation cordon ya bi en tout cas cordon musala kitoko vraiment na ebisaki kulutu na nga na bi ke non so ika ochino ma manger nga na dispo voilà na linga ne professionnalisme quoi on a raté binoté fait soso yango wana toujours fimbu na fimbu na pesi famille nanga tumbote na pesi bato nyonso balinga nga mbote na pesi pe mutu na yo tinani Laetitia Vita mbote na pesi Laetitia yo Roger Kumobama na pesi mbote sikazali na pesi pe bongo mbote lisusu epa ya boss bionique banda surtout mingi ya Robi Visor aigle Robi Visor yaza ya boete yaza ya boy ya solo ya pumbwa penene ya pumbwa penene ndeke aigle Robi Visor puissance odima kamwa sika ya Robia ya nangweza mabiawa nazo kosa ote babi ayi compra et gagne somba ou gagner kami te bomona changement sika na plateau bomona na simana mabe kozala tozo démarrer mama makasi na Robi Visor nzambe bon asko tonto ko na ba sponsor na plateau na éviter de crise nga pena malo bala bango pour 2024 ya mambo sala pona nazongela na vie à volant voilà omona ya kuna bona bureau na kangi bureau na côté na pelisi climatiseur na kendaku voilà pour un boulot ndaku
Voilà, merci beaucoup papa. Qui n'est ningani? Panza basango yo kine ningana kapa na opwani. Oyo yo zo rata. Oyo ka boningani ya kitsi. Oyo yela ngangwa. Ah papa. Nini lisusu cette fois-ci? En fait akotaka amataka ngomba akitaka na biano na makambo abato. Surtout. C'est que na rabweso na bimi bweseke na utaki na kiti na esikozi. Mais yo commence yo système nzambala o pesa pima cache toi. La manière sommaire rose a fini antina wana au camoufler nango. Ozelinga na vida ka stock nanga. Na pe fona lo mo bonaza. Otaka très prête. Mama di mama. Beba bora no oyaki na ngwana ti. So bat baza bezo mona ngo na chauffeur ngo. So na tala kote ya robi visor a pomper koto yo. Koto ko sabesi. Ngala makolo toska bc. So a pomper apé sur koto. So na tala ke no na simplifier. Danger. Te prophète ne faut à l'arabe. Il y a un prophète faux à l'arabe. Ils sont les interprètes qui paratent pour dans la facilité va servir à l'arabe. Voilà quoi. Qui les a gesho. Ya gesho nzambe na bango. Mutatondi besprit belé. Ya gesho aleki na émission abi yewa grand garçon pe na boye. Ba ke benge famille bote esimbati. Ba benge famille abakoko esimbati. Obi to sola plan na nenga veri. L'artiste le roi va gesho wana. Gesho pena plein d'esprit hein. Et solo a pena noko. Et puis ceux qui a réagir net à la situation bongo a pena raison. A pena artiste moins conscient. Au moins il va venir biso na artiste msusu ba mon bata ba perte. Vous comprenez? Obenga ba viana ba bata ba perte. Mais normalement pour éviter que ba viana ba lekana ngana système maman na plateau titre ba ko ba ka ba viana ba lekana. Un bon artiste soit pena conscient, il y a carrière et puis il y a pas ça visionnaire. Alors se positionner dans angle ya ba rando ya ba petite fierté to na rando ya bana basité. Omoni rando na so ya ba mibali ingeza na ba modération mo robo. Ingeki na ba ne mo robo. Tellement ça ce qu'on rando ya bana basi. Ce qu'on a pas noko au ban état d'esprit élevé. Ba ko kota na ba rando bongo. Ce qui Gesho déjà à se débarrasser de ça ba bizarre da ba désert wana. C'est que Gesho à l'artiste moi à conscient. Au Gesho de nature non do atata ndenge a jouer ngai to zone temps ya vendre beauté au kota na teme. J'ai eu le temps à observer mon état d'esprit ya ba Gesho. En plus moi na ine aza différent na ba artiste msusu ya bana mibali o ba fonctionner na yisasa. Moi na ina pe kasi. Différence ya ngwana ti. Biso bana ina o. Yo mon état d'esprit te. Souvent ba bêtise mo bima pour na mama matanga mira e sabani na groupe mo ya WhatsApp tozaka nango. Nango ataka ba tunyo somba mo attaquer bango pour ba lo baba be. Yo mtota. Kasi état d'esprit. Gesho c'est un bon artiste et puis faut comprendre le mot pour mon que azape na ba vision ba calcul na ye. Parce que même en tant d'orchestre surtout ba yamba ba musicien on a musicien pe na ba ana likabo déjà leadership. C'est-à-dire aye mané azana leader mo ba dépendre d'abord. Mais c'est ba tamo bo so azumu pépé. Il faut ça pe makamuna ye, c'est comme ça. Parce que Gesho déjà azada na ba esprit wana ya leadership. C'est-à-dire lui est que leader à mon avis pas bien sa position par rapport à groupe mo sous par rapport à c'est ça un homme on a les mabe Gesho ayara Gesho na inge kingani disu kingani Gesho na mususu wana ngana za na ngono te poza mboka ça dit félicitations vie à ba âge azape kulu tout c'est je crois. Déjà donc félicitations grand pote Gesho nenga lobi ke na bi ba vio wana bato ba pesa ba komba ba famille ke so ki ngandi ba yuma ba toro et bon on a faute wa boyo mona yo moko ebite ke ba toro yo so bango ke kisasa bo yelo ba ba mikolo ba ko benga famille bota. Comment ko benga Gesho famille bota ya Gesho a permettre buso ba bongo ekola kasi yango moni so aleki yango na système qui est orienté yango asololi
Oh, na milicho ya gesho et pas si là plus ou moins 4 films ngo azati na place ya. Ata zata za da gesho. Papa mamu yo bisanga ndeti ngapi na boy na ninga po mamo na olobanga na muna olobanga. Mtalo bango eze lilingi na ngati. Ndeti ngapi na boy. Na ke na ngapi ba kisasa ba nini. Na luki ke peut-être na lugana tourner. Bobeti nga 12. Na opedre nini. Lolo, tu as posé de la musique. Naza déjà musique, naza patron ya GSM production, naza déjà na chaîne nanga na sanga déjà makambu na ngai. Donc plus le ngane na robi bakutu kisasa na bimisko etake producteur ya ba film na ngai. Na bengi o esengeli fo ya pa ya retourner na projet na ngai. Oye un temps, oye pété un temps. Pour la kisasa nga kuna ngabo fonctionner mingi na bato ba bimate on ne mama na batala kutu. Vous comprendre? Donc ce qui gauche a pris position par rapport à tali capé carrière na ye ako se positionner te o amona obenga un temps o poso obenga pété chinan kwa ndé baloba solo ouais voilà ata ba bengi ya gesho te azara déjà ya gesho ata bo bengi pété azanega mais lelo na sepelika ya mutu ya ndenga lobika ke non il faut pas que se positionner na ba bandeko na bango basi oh ba guerre na bango za ya guerre na bango teke ba responsable faut batikala na place mo boye ba pe sa position mo ya bien OK kozalaka ke no ke na ko flatter abi surtout ba flatterie ba makasi fort ko ba flatter ba ndeko na bango baswana c'est à dire atana monde ba comédien de nature no ba ba flatterie ya solo ba beta maboko so boza sur place ba komisi grand prêtre avec collègue na bango mais bingo no grand prêtre au sali pe ba fracturer bango pe ka ndetika ndenge ya laka so pesi mu kombani on va show tika bo ba tout nga une abu na sara théâtre mais nazara na théâtre te oyo mtape un conseil wana net mon vote moi ça peut mais moi ça mandef na olele mabe mikolo na oluke fona ki saudade na tika bo ça voilà mais net mon vote mais biga yo talanga voilà obi nga pene atande baloba makam na bango na nyonso nga alela on est fort moi ça peut mais saudade moi ça mandef ay bolengela ba saudade OK na mon province au frapper bango etie bango kiete ba comédie ba fort yo nga c'est la conseil non mona benga nga esanga bien tara yo ya solo moi si azala pemba suna mandef kebako ngara ndenga seka bani pardon voilà merci beaucoup papa SB na Bellevue TV bana ba futa kasha bien mais à l'époque bon mon peka bandolo ba keno Bellevue très fort oui bini la logique des choses je suis dans des mamba talent to che pembeni la logique des choses entre Bellevue na sila mutova nae mo mutova nae Bellevue papa bon on a solo pembe yo pembe po beti okoti mwindu ngaye okoti mwindu papa ngaye na pesa ko différence mo boy l'autre fois na analyse de salaire kala na loba ke entre Sila na Bellevue na ningo jouer na rejouer to na 4 genres on a tragédie comédie tragique comique na drame Sila a joué dans tous les genres mais Bellevue a joué dans un genre na moko parce qu'on joue ngo bien pas professionnaliser yango na pesa ko exemple ba jouer à Bellevue à l'époque to na ba Souza to na ba Iguette ya groupe évangéliste vous comprendre to na ba Ignedu parce que genre ya Bellevue kandi eza yango wana parce que tolo ba mambo salaire papa yo na zolo bat parce qu'on a ndenge ya salaire na logique dans la vie pourquoi kofana na Sila na Bellevue les préférences aux na Bellevue et pour ani OK Bellevue à part nedi attitude na wana wana on est attitude à comment nango na charisme comment nango eza charisme à l'art pour moi on peut penser à caractère aux autres va conseiller ba mo biso pe no monter mutabala bani to chef aseka pas pambate faut bando za ndetima boye faut za mo ba charisme mo boye faut bando lo bandetima malembe oza ba conseiller après mais na ndenge pena ki bomoto ke na muta bien on vivre na deux personnes wana eza belle vie dans la vidéo oyo
So pour comprendre que non. Aucun molili. Mutauti na ngambu ya Bellevue. Oui, artiste fâché. 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 Fâché à Kaenchi. Ya atoni na nzoto. Oui bien. Ya jouera. Ah. Oui bien. Très bien. So mingi azaki mwana famille bota. Mais le loi ya bimisi pas secret na poisa. Kasi na bien. Même la Bible le bon. Même la nature ne vous enseigne pas. Tant que toujours mona musicien moi longo et pas ya binafilé. Ake pas ya Fabregas. Message ni to ma muni ya bien o ya o mema ya binafilé pas ya Fabregas. Songolo ba que non. Effectivement. Qui t'a dit que Nathan o Bellevue azaki na caché to caché azaki pas Bellevue a betele Bellevue maboko ta commissaire pe Bellevue. Ba commissaire esika yo Kate. Na mito akomo dembera tam susu abakuki. Po komina sila Bellevue comme il faut. To tika ba biloko. Et alobi ya sila kuna ba pesa pena kuna pa caché. Ok, dans le corps écoute na ndenge to yebeli. Apesi papa. Na ndenge to yebeli avant sikoyo. Avant sila, avant Bellevue akoma na bala. Tant Bellevue akomi na bala. Tout le monde a yebeli que nous mutafutaka bien et ça Bellevue que sila. Tout sur la mix. Sila akomi ko futa batu bien forcément par rapport ya ba eko ba ndeko zo ndenge ba facture Bellevue ça là. Nani fâché lobi que non au peut-être que non Bellevue a comment fouta batu bien tant yoki eko et pas si la bisalo que si là a fouta batu bien non kune zaki ba 30 à 40 mais pas c'est là tango Bellevue muta obete lisolo ya muta uti na famille moi tango Bellevue abande ko pesa non alors ko pesa non penza ndetiti wana pena ba bebani na sila te pe Bellevue pas national azay penza na l'arte. Montant Bellevue comme na là. Bellevue on comment fouta kolega sila. So ilo nyesali ke no Bellevue a ko fouta souté, ya sila komo lega ko. Yo za na ba preuve na ke Bellevue ko fouta souté. Image ngwana. Ah tikela nga kandia vanda. Uyi ko pona témoignage a fâché. Kasi mutauti na katanga. Mutauti na papa yo za na ndako na tena mutauti. Et moi je va pas respecter na ba règle kuna te ba bete 12 aller. Ya lobi kuna ke no ya Bellevue azana comportement mabe. Ya Bellevue ayo vana na batupe ya Bellevue aza hypocrite makasi na kati ya makasi. Ah siko omoni nini, c'est ça le problème avec des Congolais. So mutana na charisme, ana ba yoy aza hypocrite. Hein? Faut tous avoir une notion ya avant na après. Songo ba ke non fashioning azana abimé ko ba n'importe quoi. Na plus opposition bien en abi alobi ba n'importe quoi pour nini po aza so sanga mbwana te. A komi ko luka a faufilé na ngambo mususo ba yoka na raté na Bellevue peut-être ndenge ba rando na bango kenda. Mais cela n'est pas dit que Bellevue ko mo futa mabe siko yo po il est fâché ko kenda na ngambo asila. Tout sur la ranon ko to solo la te. Bablo mususo misango ka mabe tete. Essa di kambo eza obimisaka mabe mais to solo la to ça. Ba mo pona Bellevue kandi na yoka butute. Ngana solo pembe. Okoma none muta famille bota. Na koma muta famille bota te. Les abonnés. Babi makambo photo mesana ngo. Na bibo. Okomane ke no mutu ani bom maki mais akoki nete. Na bien. Ya njoto c'est là. Na ninga mabete. Na ninga mabete. Oso sa prophétie. Tout na nini? Na ninga mabete. Voilà. Neti nga na zanle mona ba mpanzi mona ba gesho. Ya solo. Oyibi ke Bellevue aza patron. Sila aza patron. Voilà. Miss Girl aza patron. Faut comprendre. Malgré peut-être ba catégorie roza na ma différence. Voilà. Mais non, na roza na roye kamela côté moko te po wana ko mosopa na yebisu onga na zate. Na vie eza connais-toi toi-même. Ngana okumisa kaka to nazo sa be loge. Na ba biloko ezo monana. Ba biloko eza na valeur ezo monana. Ko lenga tableau na kini apo ko mo banga depo ebi oza programme kini yango mo lenga. Nazo lo ba pe bien. Ozo lenga la ba pe so tableau na kini tango kitana kini ba pe so tableau pa ya Bellevue. Ngai pena obinga papa yango. Na nenga ba bete. Oh zela. Zela bo dekis. Voilà. Mona nenga mabete. Mona kisasa wana. Ba ki peut tomber sous Sila na Bellevue. Est actualité. Mais obité à part non ma actualité, la logique. Est-ce que big dinana ensemble ça bien dinana la douce. Et que na tourner pas dinana dans Zamakam. Si. Vous comprenez? Et que na tourner pas gestion dans Zamakam. Si.
Oui, question na tourner pas nani ni susu. Pas bobo manoka na zo makam. Et pas Adal sous ma carte. Et pas Adal Adal vraiment. Avant de na silence, nous on a bandé au préparer. On a évité quoi? On a évité Adal Ilunga. Non, on n'a pas néma mbé raté. Vous comprenez? Des ara SBT, des ara Belarté. Si on a na partie privée, na zasko universel, na artiste international. Oui, na loko. Obi naza loko na éviter na artiste international minutes qui ça va bien nga faut ba cha code ni de 144 ito na dalibana mbotra nga na professionnel oh nga sala ba film tina portugais nga ina joua kana portugais yak sio sola no mwamuki yo zanani na artiste international siko boze pe na artiste international la boze na bango na micho baza bana ki wa banani ba maleka na wana yo mama zambalola apa on avait conscient non ya point obeki li solo ya dinana to te koleka makambo ya dinana na Sandra awa Sarah awa ndaki awa wa mama Mosinzo mais apo boto ka no sokiza na ngoka base ba clear no base dinana la douce bosara boete oza ko simso ninga touche banini analyse banini boyi ba blom mo ce que longa ninga la disa ça ce que ça va ça pour créer base au monde qui va tête ça artiste et fonctionner nzo kande bazaki na film mo bando préparer sikoyo après base ko créer na page ya dinana et ko poster affiche film principal eza Sarah question na zolo bat au monde siko bien ya kisasa yango vous comprenez et ça le roi ndeti ba guerre na biso tete za na ngoka te étant sur les tout pour ça je t'aime quand dans la TV boy abengi ba tout ba figure allez pesi ba tout kanda ba ni ba to tomboki ba to ça l'émission ba to figure ndeni yo ta sala biloko mabeti au monde que non artiste pena moto vendre fonctionner bien na ko ça net jemo boy pour to tester si la testa voilà au beti pene comment on est à ça boy na kota ba rarement mais il y a des fois nakenda pena ya mo bobo na kepi Barcelone tokenda mingi na cross media vanga to système na biso na bango on na point au monde DJ Boyka que je salue aussi a beta déjà mo beko na présent Miss Gay dans la salle awa biso l'émission le plus suivi banen non tester succès c'est que tout à la main c'est bon tout le monde tout comme on marakana tout on peut marakana bo DJ Jazz DJ Rimaeso icône Romario Didier Romario malgré monsieur Zaina moi des arts au bandela kaka icône et on a la tête et to bandela photo bandela et on a icône mboka ya robeta ngape 12 pas va prêter icône mboka to bandela on comprend mon icône abando landela les garçons de la presse et ça se bien tout le monde a toqué na Rouaga et pas prêter boss peke na staff na so Washington ou qui peut se kona ba phobia c'est bon tous aller ou participer dans ngambo ni n'est pas Junior Boula et pas DJ Billy ou qui peut sous ça président Miss Girl awa biso c'est bon après toqué na biso palais vous comprenez que quoi ya public yango lo dina na peut-être ba sali na déconner mais ya gabi aleki alo bibi ya gabi loko ya gabi pe ni pardon ba bibi ya gabi alo ba pardon biso nini mama tumba o mena sa obligation makam ya gabi alobi et vous a peut-être que non dinana la kisaki petit sœur na plan ya petit sœur kokita na pe fona de kaka car c'était yango yobi kezela ngo base so mais besoin ils ont battu belle pe baleka ne lion sans tenir compte que ata biso peut to leka na yipi tu vois qu'il a peut ngape na obeke no te ils ont copie na théâtre mais tu va piquer ça copie théâtre mais quoi peut-être rien vers peur bon tout ça va jouer il peut le mettre ba Mosinzo nan yo te ngala banga non ko beta ba Mosinzo na kondita copie théâtre bana théâtre batambola ndeti moi bien te yaso simba yo neto ni atisende na nino na mboka o jodi botambola bien te batambola neti moi bien te siko kisasa bayo ka no yo o mo vana po na mboka ba paya tesa et voilà merci beaucoup papa to sauter OK yani mosi évacuation yani mosi afro d'ici
grand prêtre vena biso wana pena kokobara ave babandi bulukala voilà pe yandi mos ba bon guérison kaka mais oyebi ve oyo aloba aza pe muta parlement aza président ya assemblée ya assemblée nationale ya Congo namona video yango epa ya honorable Eliezer ndeko Eliezer bazali pena na président Mbozo ye wana kombo ye muta aloba nyonso ezalaka théâtre te ça veut dire que nyonso na vie ezalaka théâtre te ça veut dire que non ve ninga zonge l'Afrique du Sud boye bomona hit va créer pena mon mekato mo boye banini ke ba combattre Afrique du Sud wa obete pour na maman Olive ou maman Olive ndo calculer les sousté depuis atine ba traitement na Afrique du Sud otala vidéo yango donc na kotala ka boye biso ba cinéaste o comprendre na non bo peneza yi histoire moromo monté bon ezalika po ton sous maman Olive che susuka retour na ye faka landela ton sous santé sous moi bien mais vu le moment monnaie sous azongeli na ye azongeli bagagi makasi fort azongeli sous bagagi na Jérémie donc il on tombe sous santé et compliqué sous moi 10 000 mais ba mi ozoninga na kena comme si ve aza poisonné nyoso na kisa c'est comment on est tiré à poison moi je ne pense pas que Rose à la poison parce que ve basala yo opération déjà en Afrique d'ici hôpital aura mené en Afrique d'ici bon vous avez poison mais il y a le bon guerre poison parce que l'opération c'est l'année opération basta que ça y année voilà na la ndé pe bidi abike non va za mutaboaka boaka dans ce poison il y a l'alcool et c'est le one moi genre par rapport à ba régime au docteur a pesaki donc le sang mon abiso na métier comme ka nzamba tandelo boka guérison voilà et que azongi la biso pena bonne santé ataku to banda auzane sous un exercice mais tout le monde a quand même bando ça biso bien je comme ça ngai mboka munene kwa Congo po ni kaso ni kazo mo ka irija ba boka ba ka Afrique du Sud OK ba docteur ba dans Afrique du Sud na bazo ba na Congo hôpital minene to na Congo na ba docteur ba spécialiste ba zate pona ba kazo ba sana bango sibelo ni manka ke na po kazo tikala kana Congo bon eza pe na ba kazo belé ndete bimaka Angola peke eke Congo webi et par rapport à l'expérience ya médecine na Congo da to za na évolution makasi ya Angola si ce qu'on a sur le bâti parce que peut-être que ça m'a embouté que spécialité mais ça c'est quoi si déjà va toucher qui tu comprends un peu ça dit pour azo susu est-ce que d'aba simbe ba yebi déjà kawana voilà pour ça susu c'était que ote le moins susu na bongo na bango comme susu pas tout le monde en route et ça mutu susu qui na rejoindre soin tant susu na haine c'est que c'est moi une année il faut zonga kuna na hôpital que des contrôles ma mutu tout palandela ka kuna tozara na kana biso ya président na biso awa Zedu hein bakalo kana ba nagré yo kasi za hôpital ba condition ba jura sol les ana te o ba ko ko nagré d'après ba traitement makasi même président de la République mais pourquoi que bano que ne faut pas que so ba soin na Suisse na pays a couper la giwa mais Portugal mingi ya ba mo kenda Portugal voilà ils ont confiance ya Mindele po ndie ba yeba ndetma bien pour les gabiso. Merci beaucoup, abonné Nabiso. Merci pour la confiance. Voilà. Merci pour tes beaux soins. Nabino, tala Rabiso, partager avec émission Nabiso. Surtout. Et zo sala Nabiso bien. Mais mingi nde yuma o ndazo ofinga. Wana ngona ofinga. Yuma na ofinga fort. O takete. Ya. Omo pena ti yo zo finga wana biso to ba yuma noti. Naninga mabete to so naninga bien yo finga no balekio na mbongo balekio no yebana balekio na kitoko balekio na bilamba balekio na ba relation balekio na mayele o comprendre ko ça ilo mabe donc o tchaba commenter to mo bigo balobi ba bien o bénéficier ba quelque chose à bien tu peux commenter à bien o finga rapone mais si pour so bi bala nelo pena ba nini o comprendre que yo mto finga ba takio peso na ninga mo neti ya mabe si o se pena ngote on comprend na éviter ce que mon commune minini ngala ba kisasa na biso na mon commune le maka salo ba commune kasite pour commune pesa na influence na bien commune peut influence à éducation même ya bana papa bato ba commune ba ya kota susu bato ku feli na ngote ku to analyse na biso to qui peut d'été prochainement faut to lobela ka analyse ya éducation to comportement ya bana ba commune différent na Angola esa na Angola pe bana ya Gombe baza baza penza te mais ba roza ngate
bazape bazali bana ba commune tout bazali bana matadi ku ba boya sio awa na banenga awa commune na nenga bangola idomina ne chango za boya voilà, merci beaucoup. Oui, chango ta lisasa Chine populaire. Tika oui. Chango za boya bana chango et puis ngana respecta chango pe na linga bana chango po ani bazana unité bana bolingwa obuka na te ngana zaka na shikongo na zana shikongolaise batebele bando ketika bando kesoma bilo na ba visor banini na shikongolaise wana bana chango masa na bomo boya chango aye ba chinchani likelemba ba ya bima ya voyager oke posomi chando ye pe banini pa okompe enta ba mpo bwa ko ba mabanga ozo sabala malembe chango sangi so lemba tozaka na soin na nchiki tobudana ndesko fort bana matadi bana matadi siko bana ba bonne manière bana matadi siko mingi na bango na nenga veri bana matadi mingi baza bata nchiki baopi na suka otanga bakoma tina suka batanga fort mais siko mabena baoka nde babanga bakinois. Voilà, merci beaucoup. Abonné na biso un mot par rapport à l'émission. Toujours kitoko. Babi cross mbiavanga et ya caméra. Voilà. Alors ça m'a bien pour mériter ba félicitations na ba fleur bani. Nga ba tutu balinga ngai na ba proposer son tenir net na ba analyse oyo. Eza penanga te mingi. Eza décrit sibango. Yem taza moto gachi ya émission oyo analyse oyo. Yem tazo kaka kisa se dingani ngana zaka awa ngana zaka ngole osanga pona ko limbola oso ngolanu ngana lingana mamona te Shadrack Polate apese pe mote talaka mutalela nga ba fufa makasi mazumo te sala bien. Merci na réalisateur na nga ya bien mikolo azo sa mama bien on bien effacer les tableaux ba effacer azo effacer yep na zo effacer alongola blo nyonso za ya RTNCD. Alors ça a actualisation vraiment. En tout cas Prince David c'est bon on est dans l'anso déjà baroluko lisuso combien na muntu wana talangai kota mamozo le kana simalanga te Mosa Chako pasteur Michel Chako na pesi ma fille Isel Stade Unidos mo repère pas si moko na pesi Richesse Chimba fils à papa capitaine de l'équipe bébé millionnaire papa t'aime beaucoup na pesi ba mbote na pesi mbote pa ya Edwin Chimba toujours la fille à papa ba mbote belé Ngingi Tony de Paris ba mbote belé Charlie Luboya grand prêtre ba mbote belé na pesi ba mbote na ngali susu kuno na moni ba côté ya ngalu kuna Roger Kumbo Bama na moni pe susu la fille enthousiaste Bengaï, Laetitia Vita, na Pingsu Mbote Bongo, Junior Boula, na Pesimbote DJ Billy na Lobaki Awa, Arnaud Pakekebe, na Peso Bamote na boss Bionique Ibanda, ya Zéphérine Loja Ibanda, Bionique Ibanda. Ngapena, le lot aussi sinon awa. Yoso na mo ka so cross abol sur caméra na. Ogo mo honoré manda passeport kuso to lo te basasa. Entotonga. Utenge kombo mo boya bien wa. Na ba kombo presse na tangi za bien. Obi Laetitia Asen. Kombo bien te continue te papa. Obi continue kombo. Yo to lo ba makambu na yo. Ba benge mikolo les facer les tableaux. Laetitia moi si mwendo. Aïe effacer ba tableau belé. Merci beaucoup maman Maria Fina béton. Mon vieux honoré Mwanza passeport rouge Zeta Moïse. Za petit na ye. Mais lo morone na loba na suka. Surtout yo na ye. We ba ye kuna leka bino. Meka bwa monoko. Fion. Ngai.